mama tata babebisa Mbote mingi balandi ya radio télévision kibangiste kasi mercredi solution ye donc voilà ba mama lokumu soki tokolobelaka ba mama lokumu pamba te eza na mama moko oyo apesaki lokumu na tata nzambe pe na kata mokili mobimba mama na biso abengami akoma mama mwindu kiawanga nzitani ye nde mama ya lokumu ye nde azali ndakisa na biso grâce a mama mwindu kiawanga lelo biso tokumi pe bato yango wana tronche na biso ya kitoko mingi tokolobelaka ba mama ya lokumu ndenge nini mama koyi kozala elateli ya mama bisaleli ya mama bisika mama azali asengeli aza ndenge nini mwasi akoki kopesa pe nzoto na ye valeur otango yo ozali komibomba komibatela nde okopesa pe lokumu na communauté na yo na foyer na yo pe na kati na lingomba donc voilà tata nzambe alingi biso mingi eza mpona bolamu na biso bamama ya kala balongaka lolenge nini pamba te bamama kala batambolaki na bosembo liboso ya tata nzambe basepilisaki tata nzambe baoyo mpe bayokisaki tata nzambe soni komona bango mpe eza na buka bomoi donc ndenge tokolobaka ntango nyonso basi ya Potifar baza wana mwasi ya Potifar ayokisaki tata nzambe soni mobali soni pamba te na oyo asalaki azalaki mwasi ya lokumu te pamba te ayokisaki komite na ye soni. Donc voilà biso na ntango na biso mama mwiliki awanga nzitani azalaki koloba butu moyo ete eske nga mwiliki awanga nzitani na kolonga donc mama mwiliki awanga mokolo ya suka mama mwilu alongaki voilà nzambe ntango abike ete bana na bomipesa na mosala oyo bamama bomipesa mosala monene oyo epesameli bino bamama yango wana biso bamama monde entier tozali kotonga Yerusalem papa simokenga ndebi nakosala na banani nakosana ba mama donc voilà ba mama nyonso bisika tokutami vraiment bambote mingi ba mama afiki ya mokili mobimba mbote vraiment sengo makasi tokota tolanda émission na biso tokolingaka mingi ya mercredi solution mama ya lokumu kopesa pe valeur na bana na ye na mobali na ye elateli na biso bizali na biso ezala malamu donc voilà tozana invité na biso mokona lelo mama na biso na mboka ya Angola na Luanda topesa ye mbote ye moko aspresente komone nani mosala nini asalaka na kati ya lingomba ya papa Simoki Mbangu voilà nzambe tanga bike ete bana na bomipesa na mosala oyo bamama bomipesa mosala monene oyo epesameli bino bamama yango wana biso bamama monde entier tozali kotonga Yerusalem papa Simokenga ndebi nakosala na banani nakosana ba mama donc voilà ba mama nyonso bisika tokutami vraiment bambote mingi ba mama afiki ya mokili mobimba mbote vraiment sengo makasi tokota tolanda émission na biso tokolingaka mingi ya mercredi solution mama ya lokumu kopesa pe valeur na bana na ye na mobali na ye elateli na biso bizali na biso ezala malamu donc voilà tozana invité na biso mokona lelo mama na biso na mboka ya Angola na Luanda topesa ye mbote ye moko aspresente komone nani mosala nini asalaka na kati ya lingomba ya papa Simoki Mbangu mbote mama voilà mama na ngai ya solo esengo makasi mokona lelo koyamba yo mama pesa kombo na lelo bandeko ba biso ba liboso na kati na radio télévision Kimbangisa na toki UK na émission mercredi solution auto kolobelaka ba mama ya lokumu mama na biso pesa kombo na yo bisika yo vandi musani losala na kati ya lingomba ya papa Simoki Mbangu male bomboka yo mama voilà mama na ngambe merci beaucoup mama Lili Fanta oyemba na kati ya korale jeteki mama ya solo esengo makasi mukona lelo message nini oyeli biso ya kitoko mukona lelo mama bazali kolanda yo papa bazali kolanda ba jeune pe bazali kolanda yo mama na ngai esengo makasi ya kolanda yo mama maloba omboka yo mama. Merci beaucoup maman jeune
nzoto na bokelo nyonso ya liboso na kopesa bamerci ntango ati bolingo ya nzambe na nzela ya mercredi solution nde nazwi ebele ya koleka ntango ate soki mpe nayaki na kifuku ya mama mungu te nde nandaki nazwa te na nzela ya kifuku ya mama mungu nde nazwi soki ebele ya ngomba bapesaka témoignage te na ngai nazali na témoignage moko na kopesa ezali ya ngai moko vi na ngai mama Lilifa Ntima nameka kopesa témoignage mpona eteya bamama misusu esika ya bazwami témoignage nange ezali ngai mama Lilifa Ntima nazalaki motu moko mama jeune nayebaka teki nakoki kozala mwana papa Simon Kimbangu nyonso tu oyo bato eloko onga nazanga kotroke eza kaka drogue nde nazanga namela nyonso tu ya komela nasimba kisi ya bitumba namela basigarete namela biamba nyonso tu ya mabe na bandaki kosala me mama na biso bango ekoloba likambo so kaka ayoki baye koyebisa mwana tomoni eplasi boye bakanganga kutu ntina ya basoda kokanga mama biso babi te akobongwana akobongwana eza ye te mama ya biso azali kondima te eza ye mama biso azoloba kaka eza ye te donc kokoma na butu mama na nga akopesaka nga conseil omona komsi na ndimi tolobi so nake lokola ngulu akendaka kaka place ya salite ekokoma na ye kolota ndoto nalotaka kaka akomoko amatisaka ngai na bangomba soki amatisi nga atiki liboso kuna alikende na porte wana ekopele likolo bakomi Jérusalem me nayebaka te Jérusalem yango ezalaka donc mama Lili Fanta ozalaki mbangise te nazalaki kimagise te nga na vi nanga na change l'église ebele nauti na église de réveil nakendaki na musulman nasalaka dengo nde lelo naye kokoma kimbangiste na 2015 na mboka ya Angola na mboka oyo ya solo mama na ngai donc tokenda biso bama te donc ezali vraiment lika motuya makasi mama na ngai tokei mama. Merci beaucoup maman Angèle. Hier naye kokoma na mboka ya Angola ekomi na 2018 nalali naloti ngoto bamama na se retrouve nakomi na Congo me bamama oyo basimbaki bachasse na biloko bafukami ntango bafukami ngai na mbeto nazoloba ngai soki nalamuki na ntongo nakobandela ndenge nini silo ntango naza maboko na makolo na mboka ya Kinshasa wana nazolota ngai naza na Angola me nazolota na Kinshasa lelo nafandi na mbeto namona baprotocole baye balobi tosi totieli ngai na dushe lelo nazobima mpo nakele na dushe me nasango te nazali koyimayima namoni bamama ebele na kati ya lopango bafukami bakomi kosenga nga merci soki oyangi na mboka ya RDC te me tozwi biloko eyeli biso te basimbi bachasse ya biloko kaka bongo nake naluki paster na biso moko awa na mboka ya Angola wana na 2018 nayebisi ye alobi na ngai alobi tika nyonso oyo oza papa Simon Kimbangu alingi amona yo na place ya pasi ke amona na place ya boswi wana ngai sikoyo nalingi musulma tosali continue nazofanda na ndako ya musulma nazangaki moko te mama Angèle musulma alobi koteka te kosala eloko moko te me soki fami babengi abandaki kopesa nyonso me balobi na ngai balongwa la place wana nazonga na place oke nakoluka lipa nakoluka matembele nafandi nakoki te ekokoma na 2020 pasteur wana ekake na nsima alongo atuni mama biloko oyo nga nalobi naza kaka na bango nazalaki nango na Belgique naza kaka kuna alobi eloko moko te lelo ekokoma na 2020 na décembre wana ya novembre tokoti mabondeli ya kifuka ya mama mungu sikoyo bomona makambo oyo papa Simon Kimbangu babandaki koloba yango ezali vocation na bango namona mama mwelo alobi nanga mama okokota na 2021 kaka boye okokula te komona lisusu papa Simon Kimbangu ya 1987 alati teni ya flauki atelemi na porte na Kolongolo tali ngambe ya mobali wana na ndako nga nazalaki alobi ezozela nini mpona okende barépétition surtout bamama bakendaka na barépétition to oza montre okotala te oza na kati ya ndako ya baboti olingi kokota na groupe to olingi kokende répétition te yo kaka mondimi ya Kongo mingi korale déjà yebaka mondimi ya Kongo ngai mbala moko nayebisi papa na lobi papa naza montre te akeisi mpa ya mama présidente na biso babeti kokokamba biso ya GTK aza na Turquie mama wana wangani alobi papa atuna kaka ye moko ye wana soki ayaka te mpona nini ngai nauti na bozwi
Kianga niti yebi ke ngai nazali na nzela na ye nazala musala kosala na koma koluka ndeka na koma koluka kwanga kianga na kotika kate lipo ngana bandaki kokanisa ke na nzela ya kifuka ya mama mwelu nasala mabebele na ntina ngai ya koloba kutu ke nga nasala namoni mwana ya veni aza na zemba leki ya veni aza na zemi mobali ya soka yangani namoni etina hopital na mbongo na nga na lobolo eseni nalobi kuna na exote koboma te eske nabomi to nabomi te nazali ndoki nabomi nasala ya mabe kianga limiti ayebiki oyo azali mwana na ngai kianga nabenga na kati ya elanga ne lelo nga nakoma kotato ya monene ya papa Simon Kimbangu lelo nga nakoma koyemba na chorale de jésus kasi ya papa Simon Kimbangu kianga etiki lisusu te wana tozongazonga lisusu mwa nsima na lia naloti bandoto ya 2018 eye kokoma na 2019 mobali nazali na kati ya ndako ntango ye abimaki poso wana tosala séparation encore une année 7 mois tozofanda ye azolala na salon na se nga azolala na chambre ntango ye abimaki wana na mokutu na ndoto te na boye nayebisi nazomona somba elilingi ya motu alobi te peut-être yako mosusu makanisi mpe alobi te nazomona elilingi somba molili ezoleka alobi te nayebisi nazosanti biloko ezotambola wana na pomba liboye alobi peut-être mai ndenge ezokobima ezokobima sali te namazolaki asobelinga badetol nasaliki nazosukola nango leloko te metata molimo santo alobi ke mwana nyonso mpo nazolakisa ye na bandenge nyonso azososola te yango alifo kotunaka epai ya tata molimo santo soki ozwi vision papa limbelanga vision nayebi te ebandeli suka na kobandela wapi ayekolakisanga tokotalaka bafilme bakarashika epai bandeko bazali kolanda biso ya bafilme banigeri ya mbotala esila ebimaki elilinga namonaki te metango namoni sombo bandi koyana bandi kolanda sombo wana natala sombo eza nini mamange nazobaluka na mbeto na miso ezofungwama te nazwi libokola te na miso na fronte miso ezofungwama te metala bolingo ya kianga limokuli mabe mabomama na molili afungoli na miso ya molimo namoni moto oyo bandi koya aye akoti na kati ya nzoto etikalaki ebali nasalaki na ye nayebisi epe na lamuso lamuka soki nayebisi oyo nga namoni okondima te namoni mondulaka abimaki elilingi namoni te mayaka ye kozonga namoni ayebisinga abibondela kaka makasi nyonso eti wana kianga nalakisaki nga nabandaki kondima te mayaka kianga naye kolobala ngai ke ozozela nini mpo mokula naza na kati ya temple me basuivre bazwa kozwa bajoue na ngai natiaki na kati ya liputa ya vert papa simoki mbango kianga naliboswa bajoue wana nangamula liboswa yango pamba te alingi kokula te alingi kozala notre te nasutuka ndoto na bamutala ntongo nakanga bisaka na décembre ezalaka le 9 décembre 2020 nalobi nake koluka place ya lipa vision baba ya 2018 mais nazo réponse na 2020 nake koluka place lipa bakosopela ngai nazali na yaya ya liboso nake koluka lipa mamangeli na kiri nazozela soki basomi lipa grand frère atiki mo mwasi nasomi na beliti nazozela soki balambi bapesi natalaki nyonso tute ya famille ya kosoka baseki ya kocola bacoli nalobi ete nakozoloko moko te ya ndako mbongo na ye moto asomi biloko wana nakobima maboko na makolo lelo ngai nakoma mama lelifanta moko ya mwana ya tata molimo santu nalobaki ete mama ye kaka na kifuka ya mama mwelu ye kaka na kifuka ya mama mwelu koyeba papa Simon Kimbangu nga nayebaka na nzela ya bambikuli me papa Simon Kimbangu alobi kuna te papa alakisanga dibundu alakisinga place nzela bambikulu ndenge nini mama na ngai okende na nzela bambikulu wana be ndenge nini ndako nzale mosusu nasali continue na 2015 mpaka 2014 na 2015 naloti mwana kufi tobali bizima nga na église de réveil bayebisi mobali te mwana mwasi osali fete pendant 3 jours yaka tomemo place moko place bamemi mpona ekomi mpona kota aboyi kokota molimo soki ewutaki wapi ebimi bakotisa ekokotisa na makasi ya koti na kati kuna babandi koloba ete toza na posa ya mwasi na yo aya 2 mois akokaka koloba te wana 2016 akokaka koloba te
azokoka koloba te na suka bakomi koderange aya ebisinga lobi hôpital ya molimo ya Kimbangu baza na posa na yo bala moko balatanaka bazali babengaka bango bakimbangu wana nga nayebi Kimbangu te soki nani nayebi histoire te nga wana nakei na 2016 ntango nakomi kuna nakoteluka liboso namonaki mobeko ya lingomba miso na nga batiaka basili te nabakisaka te me namoni makiki nango ekomi milai nga nalobi place nini omemi ngai bato baza kokekola kipeva longo place nini omemi ngai ngai kokolanga boyaki nafuta banzela oyo ayebisinga alobi te na meleo place ya mabe te me te nga nazalaki na place wana te amemi nga na place wana atiki na te nga nazalaki na nzela wana te na nalobi te oyo azali mwana nalutaka na ye na likolo nakitaki na ye na se po te alonga nzela nabakisina ya libundu yango nga conseil na kopesa nga naza na moto alongola ngai te kiangane kiangana longola ngai kiangana lelo ezolobaki aloba yabi ndenge eza na bato bakovilaka na bambikudi na bango na bambikudi bakokwea na osea kiangana nayebaki te soki atikaki ngai oyo azali vocation nga nabenga na nzela na nga alingaki abonga nzela totika kokendela banzambe ya bikeko lelo ngai oyo nakomi kimbangiste ezali grâce soki papa bimelaka ngai te soki babeli kotalisa nga bavision te nalingaki na nzima te papa te nzela naponaki liboso yango ezalaki bamakaku naetala molingo ya nzambe atelemi akendaki te naye nalobi papa nzela naponaki ya monene bamakaku nzela alakisaki ngai lelo nga nakomi korise na jeteki lelo ngai nakomi mama kengi lelo ngai nakomi kosala mosala ya tata moli mosala lelo nakomi kotelema liboso ya bamama nazali koteya ezali grâce ya papa Simon Kimbangu na grâce ya mama melo esali ete ngai nakendelelaka naye komba ata lobize ya ngai ezali moke me basali bazali monene mwa moke ya témoignage na ngai oyo nakokaki kobakisa yango wana ngai nabakisi boye sikoyo biso bamama oyo tokosalaka oyo okoki kotémoigne okati kotémoigne kwa bacamarade motiki banganga nzambe ozali kolonga likolo ya mabanga ekokota ngoma te témoigne mpa banganga nzambe ata nalobi ata mvwana kotambola mokili moma nasemaki tobeleka ya banganga nzambe mpe natie ndelu mpe nakololonga na komi mokikisi ezali grâce ya papa Simon Kimbangu ezali grâce ya mama Angela mokili voilà merci beaucoup maman Lili Fanta parce que tata nzambe aza malamu mama na ngai pamba te nzambe alobi oyo abongwani akomi ekelemo ya sika na miso ya tata nzambe mpe na kati na mokili pamba te komona makambo nyonso oyo ozali kosala ebongwani okomi kosala makambo nyonso ya malamu okomi mundimi ozwi bateme oyo nyonso ayambi tata nzambe na motema na ye azwi bateme ya molimo mosantu mbala moko akomi deja mutu ya sika makambo nyonso ya kala ekomi ya passé donc vi na ye ebandi lisusu a zéro parce que otubelaki omonaki banganga nzambe ya solo lelo okomi mpe nkengi na kati ya lingomba na biso ya papa Simon Kimbangu vraiment mama félicitation pamba te makambo oyo lobi ezala mpasi na bato ebele baza makambo mingi kati na bango mbongo wana papa azali kosenga totubela tomona banganga nzambe mpo totika mabe mpo na ministre mama okomi femme de valeur parce que oyamboli mabe na yo oyo osalaki nyonso wana tata nzambe asa alimbisa yo mama Lili Fanta conseil nini atake nkengi liso ya lingomba conseil nini okopesa na bamama oyo baza basi oyo basisi valeur na bango na ndenge ya etamboli na bango mama na conseil nini okopesa pamba te banzela nyonso wana ekimisa mutu na tata nzambe présence ya nzambe ekima ya kati na mutu ntango ozali kotambola mabe epuis valeur ya mwasi ekosilaka atake femme mama conseil nini okopesa bandeko oyo bazali kotambola mabe nakuti kokende mbango mingi na 2019 leo nake na nkamba wana tosala séparation encore avant nakokende mpa bagrand frère mobali laa bamoninga na ye aseliki asenga ngai ngai mpe nabongi te mobali oyo abalanga nango nayebi te soki akanisaki nalutaki nzela ya mabe to ya malamu oyo ye amonaki eyebi kaka ye moko moto akumbwe na mbeto naye kofanda naki naloki banganga nzambe balobi tala likambo kotala likambo ya bia ye azalaki ya mabe oyo atiaki metango okipa kiangani ya longoli oyo tata molimo santa alobi ete tozala pose topesa ye confiance
différence nga bakomonaka kibangiste ntina mokolo ya lelo komona mama tongi to longi azali kosala kindumba azotelema na bari te azotelema na baporte hoteli te me azolinga mibali ya bato na moto aza kotelema naye moto ozosala eloko moko naye moto oza kolinga mibali ya bato nano nti lelo okingi mondimo ozali kosala kindumba ezali mpasi tata molimo santu yo alobi ete mikolo ekoya tokozonga tokobandela mokili ya sika na mabele ya sika alobi ete likambo moko kosalema mwana osalema te tomoni na nzoto 1918 abandaki koloba chiffre 15 abandaki koloba chiffre 5 abandaki koloba chiffre 3 23 mais tomoni na nzoto ya 1951 alobi ete na 2023 nyonso a 0 ngai na mituna esika mama ozwi nini oyo ozali kosala ya malamu bozwa exemple na ngai mama libi namonaka pasi okotala boye mwana okotala boye ofuta ndako ofuta courant yo moko liboko moko me nazali na kobangi te mbanga te nayebi le patron de la patron ezali ye moko papa simoni kimbango kiangani ngai naboyaki yango te ye nde moto alingaki te ngai nazala boye ete nasala mosala ne mbanga te soki azalaki pati na ngai me nalingaki nazala neti na mokolo ya lelo mwa moke yango wana mama nge nasukisi na kombo tata mwana mpe molimo santo. Voilà, merci beaucoup, merci mingi. Na bandeko nyonso bazali kolanda biso vraiment na bokebe nzambe azwa lokumu. Merci mama Lili Fanta na kotala na témoignage monene opesi biso vraiment, donc eza vraiment édifiant makasi pamba te eza facile te kotraverse makambo nyonso oyo olekaki wana kasi tata nzambe aye korécupere yo pamba te tokomi na ntango moko ya grâce, eza moment moko ya grâce nzambe azali kosala ngolu na moto oyo alingi na moto oyo ayamboli mabe na atiki mabe na ye nde asola kobenga masolo mwana ya tata nzambe mingi toza na kati na lingomba tozali kosala mosala tata nzambe na bambeba na biso mingi todétruire mabota ya bato ozali kopesa lokumu na tata nzambe te ndenge nini bakopesa biso lokumu ekeza na molaka ntango nyonso yo obebisa vi na ye na etamboli na yo bamama mingi basala bizaleli wana ya komema baninga mpe kolongola bazemi oke ozwi mwana moninga oke kolongolisa ezemi to moninga azala mokumba omemi ye oke kolongolisa ezemi ezali pasi bizali ya ndenge wana parceke tobengami na kati ya lingomba bolingo mibeko misala kasi tokobomaka te me ntango toyoki mama Lili Fanta nga lobi na lingomba na biso tokobomaka te me ntango yo ozwi moninga aza na mokumba ya 2 mois 3 mois yo lobi ke eza kaka makila tika nakendeka tolongola kaka zemi wana deja so obomi mutu mutu wana mwana wana peut-être ngaza mokonzi munene na kati ya mokili angaza mosali ya tata nzambe yo olongoli ye na kati ya mokili ozongisi ye nyonso na tata nzambe azali komona femme de valeur bamama lokumu nini okopesa na tata nzambe parceke mutu nyonso toza na kati ya mokili tata nzambe atinda moto na makambo na ye toza badevoir moko na moko tata nzambe atinda kati ya mokili oyo me kasi yo ntango ozwi te ngai nalongola na nga bazemi moto ayeba te ngai naza bonani na bota te okomona mama ndumba ngai na bota na ngai te me alongola bazemi ebele asa boma kuna mama munduki awanga lobi en tout cas bamama boyokisi ngai soni bamama boyokisi ngai soni na bizali na bino maboko na bino etoni na makila bilembo na bino bokabi yango na satana mpona nini kolongola mikumba na kobwaka mikumba tala lolenge nini bamama tala valeur na biso bamama ezali kosila okomona mama kimbangisa alati kitoko me aza na ekobo na se na ye azali kosala ntango nyonso bikobo na sese azali kosala bikobo ntango yo ozali kosala mosala tata nzambe kuna ekobo epai kotongana epai badifference epai kowelana epai tokozwa nini tokopesa tata nzambe lokumu te misala na biso bamama tozoyeba misala oyo tata Simon Kimbangu Kiangani apesi biso mokuma monene tosalela ye misala na bamama esengeli eganga soki yo mama mosala tata nzambe ozali kosala yango na bomoko te na bonzambe te na ndenge ya mokili me na ndenge ya bonzambe tisela juge sikoyo te me na se ya ntango te me lobi nango okotunama vraiment mama na ngai tata nzambe azali koteya biso mingi mama Lili Fanta la fois passée nalandaki olobaki likambo moko boye mpo toke toshite na biso pamba te mekeliso biso tokenda yango molai te donc voilà
nalandaki moi témoignage je pesa ki ya papa pasteur moko maman est-ce que moyen ezali okoka kobeta ngo susu malamu parce que bato mingi bazali koloba ke nga vraiment bizali oyo donc pasteur ateyaka ngo te mama balongi bateyi bapaster bazali koteya butu moi tokoka kobongwana tosala malamu mais lelo bato bazali kosala misala tata nzambe na mabe na se nango bizali ya mabe kobundisa kotongana kotiolana mpe kobundana mama na nga loba nanu mokolo ya suka papa pasteur wana makambo nini akutamani nango likambo nini akutana mondimi wana papa pasteur na mondimi elekaki ndenge nini pamba te eza makambo mosusu tozomona ete nazosala nanga makambo nzambe azomona ngai te nzoka na se nango oyo ozosala mama ayayayaya ata ozali kosala nini ata oza mokambi ndenge nini nzambe azali kokoma nyonso ozali kosala kosambisama ezali mama Lili Fanta napesi yo maloba na ntina ya matemoyage wana papa pasteur mondimi Merci beaucoup, maman. Salamaki. Papa pasteur na biso bandaki koteya ndenge kaka bateyaka mobeko ya somo na ntango ya basema luba bandaka kotanga yango nyonso papa wana bandaki kotanga ete kosala ekobo te abandaki kobeta sete papa na nia pasteur Maman Ndumba akufi après 2 semaines. Biso bakimbangizi te. Tina se abawe yokuto tozala moto moni yango tina se abawe. Nzoka te tango papa pasteur akobeta kasete na exode ndenge bazali kopekisa esika batie tete. Papa pasteur alongolaki te. Atikaki bateyanga lipa bate ezali mokonzi ya bulenge apesa biso mibeko oyo tosalela. Maman Ndumba akufi na se abawe. Babandi kotuna ye yalobi te. Oyo nayokaki te pasteur alobaki na ngai te pasteur afandi église atongo esili bazosolola bamonaka pasteur apike crise fiso pasteur aplikaki bato bakomi kobokola ye misusu babamema ye mohôpital mosusu boye ndoka nde basoda armagedon papa simoneki mbango tianga mokundoli aye kozwa tindi bazwa pasteur pamba te na se ya baoyi mowei wana 2 semaines pase akufaki azali kokosela pasteur aza na bomoi makambo baye na ye kuna papa mpe na bonzambe na ye neti tozalaka na 2 caméra ya nzambe na ya satan mokonzi ya bula bimisi na caméra alobi na dati boye pasteur ateyaki boye oyokaki to oyokaki te papa nayokaki peso ateyaki te pasteur ayekoya abandi kolakisa ye pasteur yeyo dati nini mowe apesi jour ye papa pasteur alobi papa na dati boye batali na caméra molimo mosantu ekei etombe juste papa Simon Kimbango kiangani asali kaka je pasteur place azalaki alamoki nini botonzi tobandaki kosolo peke crise pasteur abino fanda omoni mama Ndumba akufaki pendant 2 semaines basoda ya magedon akopekaki kriste bayaki kozwa ngai papa te ye aza koloba pasteur akoteyaka exode te esika balobi koboma te kosala ekobo te ye akoteyaka te yango batindaki aya kozwanga papa te mowei na se ya bawei azali kobuka lokuta merci akufi na se ya bawei yango bayaki kozwanga ndenge nasambi bien yango bazongisi ngai bamama na ngai bapapa na ngai nganga nzambe azali eteni ya mosuni ya tata molimo santu ye alobi topesa bango confiance pasteur azali koteya na ntango oyo ozali kosala mabe na yo na ntango aka ezalaki pasteur me na ntango ya lelo soki mwana azwi partin pendant 12 ans akomi mondimi tokomi bapasteur na bandimi bakomi bapasteur bazali koteya biso lolenge nini okosimbaka mokanda ya mibeko mowei na se ya bawei azali kobuka lokuta me chance pasteur wana bandaki koteya linga bateya yo soki esika bandimi bazali kosala mabebeka sete bayina yo me mosantu ayina yo te biso mpe bandimi to anviaka bapasteur te pasteur wana aza koteya biso totikaki ekobo me mwana ne azali kosala tosala comparation te pasteur azali koteya ezali devoir na ye biso tokomi kolanda pasteur wana asalaki nga mpe na kosala estce tozalaka bato ya pasteur to tozalaka bana ya tata molimo santu biso tozali bana ya tata molimo santu soki tolandi bato tokosambela te tolanda bato te tolanda nkambe elobi nini yawe na ntango alobi nini pamba te maloba nzambe akolobaka mokolo na mokolo ezalaka batembe oyo tata mokonzi ya bule akopesaka biso mama ngelenga moke yango wana ya solo merci beaucoup merci mingi mama Lili Fanta vraiment esengo makasi mokona lelo tokomi vraiment na suka ya émission na biso
merci maman na passage ozaki nango vraiment noki ondimi koleka na kati na mekedi solution opesa biso expérience na yo na témoignage monene opesi biso ekodifie bana nzambe donc makambo nyonso oyo ezali mpona bolamu na biso toyoka topomba tosalela yango mingi toza na mabe ebele kati na biso tobongwana totubela bato mingi kosala moninga pasi me yo oza bien moninga na yokamaka butu moi kende komona moninga wana kende komona nganga nzambe pamba te mabe oyo tokosalaka na se ata wekola tape biso ata kuta oza na bien me lobi ata na bana na yo bakofuta yango esengeli kotubela nganga nzambe tana nasala boye nazongisa boye namonisi moninga pasi boye na likambo songolo boye moninga azali konioka ti lelo à cause de moi donc kende kotubela epai ya bapapa pasteur pamba te tata simoki mokiangani asa pesa deja pouvoir na banganga nzambe banso na kati ya baparoisi mpona kotubela po tozala bamama ya lokumu me lelo lokumu na biso esili mpona nini na etamboli na biso ozomona kaka mama boye me kati na ye lokumu yali te pamba te misala mabe epai bisali mabe epai zuwa epai donc voilà tozala bana vraiment ya botosi tozala bana ya malamu tozala bamama ya lokumu topesa mama molika wanga valeur wana pamba te ye nde moto apesi biso alakisi biso nzela oyo exemplaire na biso donc exemple na biso eza mama mwilika wanga nzitane donc nzambe aza malamu merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso na mercredi solution donc na ntango ya kala mama mwilu butu mo azali koloba butu mo ye te nani estce nga mwilika wanga na kolonga lokola banganga nzambe bakolongaka basa banganga nzambe balongaka te estce nga na kolonga nde mama mwilika wanga nzitane tellement ezalaki susi ne mokolo mama mwilu mokolo suka alongaki ntango atikaki mokili oyo baange bayaki koyamba ye mingi koloba ye te aza mwasi ya lokumu la femme internationale ako renieka na minoko na biso mokolo de voilà merci beaucoup mama lili fanta okopesa mbote epanda na mokolo na lelo oyo na émission biso ya mekedi solution mama mali bamboka ye mama merci beaucoup napesi mbote epai ya bana ya tata molimo santo nyonso bazoni na kati ya plateforme mission kino ya mobala apesiki ezoni bango mpe napesi merci epai ya papa na ngai papa président papa doni bala mpe na bosani te mama présidente mama angele fose esika ozoni esako ya ye mama mpe bana nzambe surtout bapaster na biso tokosente papa bonika mpe tokosente papa benete esika ozoni japolitika ete nzambe na biso atubongana nzambe na bino ekende liboso oyo nazalaki nango yango wana nakomba tata mwana komona nsambe. Merci beaucoup, merci mingi mali fanda tomoni ni bongo mbala sima merci mama mbota na ibota mobimba donc voilà au revoir maman. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà bana ya tata molimo mosantu batata na bamwanza balingi biso mingi alingi biso mingi tokomi na suka ya émission na biso ya mekedi solution mokona lelo tomonani bongo mbala nsima na sujet mosusu lelo tolobeli femme de valeur donc mwasi témoignage ya mama na biso mama lili fanta tolandi yango tolanda ngo na bokebi topartage na bato nyonso mpo ekoka kopesa biso mayele ndenge nini tokotambola malamu na se ya ntango mpona bolamu na biso mpona lokumu na biso na kati na se ya ntango soki lokumu na yo ezali te lokumu ozali kotambola mabe ekosisa yo lokumu meme na miso ya tata nzambe na bana na yo na mobali na yo mpe na communauté merci beaucoup na papa na biso papa Domingo Zumbala mpona na technique na mosala kitoko osali biso merci mingi na équipe mobimba ya tekiki yoke on est ensemble biso banso na kombo tata ya mwana pe tata moni mosantu amen.